Bandeko babolingo mbote na bino partout bozali ezali ngai wa bino oboyebi déjà bandakala le révérend Jacques Dinabanza nazana ndeko moko abenga nga tuna ngai ndenge ni mutako sala po atika kindoki. Cela veut dire que nazana kindoki mais nakosala ndenge ni pona tika yango. C'est tout comme mutuaza na kodia akosala ndenge ni patika yango parce que kodia pesa kindoki. Bandeko bola na bokebi nyonso. Bandanga na botama na mona te tata ya mkolo to tata mama ya mkolo ati kindoki. Tata ya mkolo to mama ya mkolo atiki kindoki. Eza difficile pona eza makambo oba kotuna ye akondimana yango te. Kokende na ba séminaire oyo boyoka ke ba olongola kindoki bazoganga fire eza ba aventure. Bible le na biso d'abord mutu azoganga ba fire yepe azana kana bango aza muta ténèbres. Alors Bible le na biso Satan ne peut pas chasser Satan. Si Satan chasse Satan, c'est qu'ils sont divisés. Alors ndoki confession ya ndoki sincère ils ont raté. Mais quand même tozora bana ya mike au bazan de moins 15 ans, ba moins de 8 ans, ba nini, surtout sali makasi ekosila parce que ye akondima malgré tambo za kolongola yango azala ba menace mais suka nango o mona pe kindoki sili ya bana mike. Mais ya ba mama o ya ba mikolo bata o ya ba mikolo afin nakolo bate na ebite suka sila parce que nanu na monate mutamukolo andima. Alors yosoko lobike nazandoki mena ligne nga olongo susute. En tout cas merci beaucoup za courageux pour nous ndima d'abord ko zandoki. Tozana mutu moko awa nakola kisabino ye. Tozana mutu moko awa boye bien peta pe bien. Botala ye. Bomoni ye. Na base boye bien nyonso po bolandaka payer asala succès makasi ko succès bandiko diminuer bomoni ye tata oyo aye ko sala témoignage ndenge abana ko adorer Satan mais soko tuniye ozaki ndoki ali ko lobate ozaki sataniste te ali ko libate yambo monaka aza toujours na ba polémique pour milimo wana ezali na nzoto. Suko tuniye mais basinga kyo 48 personnes attaque qui soit comme on suki. Ozaki ndoki to satani pandi magraki ndoki te aliko ndibangote. Mais bako senga yo batu soza ndoki te eza pratiquement impossible. Yo mtozola ndango za ndoki te. Bako sengo batu iko bandenge ni bako sengi lo ndenge nini. Bako sengi lo ndenge nini. So a sengi 10 personnes c'est oza d'abord ndoki. Mais ye a ndoki te a sataniste. Différence na sena ipsa bino sataniste azane mo konzi ya bandoki. Ndenge ya zali. Alors yo soko décider na motema na yo. Osa la repentance moko sincère. O kabwana na milimo mbindo. En tout cas, merci beaucoup. Mais tolo bana oboye. Procédure eza ya ngoyo. Ok pa ya musala nzambe. Ngana koloba na yo te parce que yo oyebi musala nzambe ya solo na ya mabe yondoki oyebi. Yondoki oyebi musala nzambe ya solo na ya mabe oyebi. Parce que ndoki nyonso azana lisu awawa. Est spirituel.
donc tango azo tambola azo mona bandoki tout ya ono moni babimaka ba mususu prophétesse ba mususu prophète po aza déjà ne loko wana ndenge muto na lakisi bino azali bino mona te muto solo beke muto waza ndoki effectivement ça peut ndoki muto yo banda kota nano alobana ngate banda plus de 15 ans yango yo na alobana ngate mais alobana bato ba oyo azandoki pourquoi parce que baza monde moko yé pesa na liste wana yé utazana moko te yazana mo belé na mutu. Alors ce qui yo au moni musala nzamba solo ngazaka na Genève na Suisse maman abenga abina papa na uti kolanda enfin bolimbi c'est nazo la vérité peut-être mutu oazolanda akoyoka komona osepela na mote ay papa na uti kolanda Jean-François Ifonge na wapiti mais nzamba tali singa yo mto musala nzambe ya on a vraiment na besoin na yo na yebisi la minute ozobe ya na Suisse na Genève habito kutanga habité to kutana te parce que c'est prévité mais maman wana ayaka akana ba maladie belé oyo punition ba pesa na monde de ténèbres tangu mamaladi wana elongwa ki akimi na ye mais poto ça la misala kindokelo non ali kindokelo wate akimi na ye et c'est cette maman là oyo bana mona mobile na ye akufa kala mais akuta mobile le biso vani na diva. Alors ce qui yo vraiment osa déterminé et ça difficile parce que ce qui est déterminé pour atika kindoki ba ko na ndai ba bomiye omoni loko zakana mo pasi soit tangu ye à côté de kindoki ba melisa ke makila o elongolaka motema ya balamu ba melisa ke makila o balongolaka motema malamu et remplacer na motema ba belongoli ya moro ya na boyo ka mama wana ndoki zoba te elongoli ezia ki motema ya malamu makila wana ba belisa bango après ba osana nini ba continue na likelemba tant ba continue na likelemba tant mususu ye ali aka ba misuni yo ba ketika ali aka ba misuni ali déjà 10 ya bato sikoyo soki yake pa musala nzambe po ndoke sila tango zo ketika bantene wana nyonso ya bato na ye eyebi ke yake pa musala nzambe po kindoke sila balo bane ba problème ate so nino so awate un problème te mais rembourser biso 10 oyo yo lia okinaka date boliaka okinaka boliaka rembourser biso 10 wana oyo liaka mais ko rembourser biso ngo fois 2 tango banale mususu ka 4 boy ko simba tale moi itali ba bomiye soit après c'est moi parti moko bomba après ba pesa punition de ba pesa oyo kendo konde ko gareba na nzambe bande konanga mutula mukilea fwa yokaka et bele baza ko bika pona ko yoka so ko rater ma amiki mais ce qui osa déterminé vraiment qu'il faut ici là okoya ndengena lobi yo yebi musala nzamba solo bakola kisaote nazana ba to ebele ya bandoki omona atala ba yibisi mbali na ye to yibisi mwana na ye to yibisi na ya bitala on passer dina banza kendo obika et tant que ya omona biki na retourner mais ya ibseko pona nini kekende on a habité mwana seki. Alors Ezat na 3 sortes de sorciers. Ezat d'abord na ba sorcier inférieur, de rang inférieur. O ba likili, o ba liaka batu pampamba. D'autant à kosi à koti, ba bani ko senga e pampamba to. O bazakale muso akende atika na wenze ko sokola ba bilamba ba ya bandoki tout ça. Ba benga bango oyo baza ba recrue bato asika na rang inférieur. Alors sokolo na rang inférieur bazala mususu na rang moyen. Après longo na moyen na rang moyen, ok na rang na oran. Après ce que côté ce qu'on a ngambo ya ba sataniste. Alors tango yoko ya ko mona nga par exemple, faut ebsanga ozana rang nini ya sorcier ya rang inférieur ya moyen ou bien oran. Et au sali bambula boni na sorcellerie.
akoloba na sali boye nani apesa ko kindoki. C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Okozwa mwana polo ngole kindoki tuni na apesa ko kindoki. André, nzoka André teza Thomas, mais tango yo tuni ba benga kiye ba yebisie loba André akotia siko conflit na kati ya famille. Banduke bele bokangaka o mwana lobi yendoki ba sekaka bilongo na yete. Mais ba lobi na etia conflit na famille. A otia conflit na famille, bozu mutu moko azene ndoki te, ali bo kwiki yango honneur na epé baby azobanga na ndoki te mais babi non, mwana kosaka te. Or soki mwana même ya muke, même à 3 ans, 4 ans, azana ki ndoki koza suna confiance na ete. Mwana mona zoaki na ebaki awa ya albayi nanga pasteur kuna eloko liboso ba l'examen za lokuta. Parce que c'est Satan qui est le père des mensonges. Lokuta et puis kokanga mnoko. Kolobate kondimate. Soko ndimi opanzi bato. Soko ndimi makamwe baby. Yangwana il faut ça très attention na makamona ya sorcellerie. Mwana koloba mta zana bindo ki para biso Julienne. Oke zango Julienne te eza Christine. Ale bino siko boko ma bebo boya ni conflit côté na famille. Nzoka sali bino ka je po bo panzana ale makamona botika yango. Yami bale okoloba olia batuboni opesa batuboni yo. Après opesa banandi kindoki. Alors na groupe na bino bosaka boni. Na famille na bino bosa bandoki boni o boza na kati ya famille. Ba question nyonso wana ndoki ako répondre aux vérités te. Ba question nyonso wana ndoki ako répondre aux vérités te. Mais soki yo olingo tika yango na banzo yoki ba question na zo poser yo. Ba question ngo wana elekaka ba benga kango ba benga kango kirdam. Ba benga kango kirdam c'est biblique. Pour na ba yeba nde to ko sala pona yo. Alors na monde spirituel eza ba royaume balé. Royaume ya Nzambe et pas ya amour et na joie. Et na royaume ya Satan et pas eza na haine. Amour ezate. Amour ezate. Donc yo uti siko na mboka oyo amour ezate, amour eza na vérité te. Pardon. Na monde oyo eza na vérité te. Ndenge sataniste otango yaki alobi ngala yeli bino vérité. Oyebi ko soki bato neti bakabila bazo saka na biso parce que na RDC bazo baza ebele. Bible na bino na monde na vérité zate eza na lokuta na haine. Mais mutu aza auti kuna pesa la kuna ayeko ba mioke ngana yeli bino vérité. Il faut croire des bêtises comme ça. Ozu vérité on a wapi. Parce que pas yo zalaka pas yo uti. Vérité la raté. Mais yo zu vérité on a wapi. Ça m'a ouais, on a travaillé congolais, na lubinga pe na congolais. Na makama politique makama mboka bazoba na makama nzambe pe bazoba. Mais o bato ndeni vraiment. O bato ndenge nini? Ma ouais. Mutu à l'équipe na mayele, il se croit supérieur à connaissance et à puissance. Abi bato na ozobango ndenge nini? Tika na yebisa bango ke bakosa rabino na dime. Tango alobi bato asepe na bia na zubino. Ale, abani okoti sabino. Alors, ndeko, sorcier aza hypocrite, jaloux, haineux, rancunier, ne demande pas pardon, ne pardonne pas aussi. Les sorciers empêchent les gens à progresser. Alors, t'as pas yo outil est plus pour ma belle. La sorcellerie, c'est l'art de nuire à l'être humain. Donc, mon salaire, il y a au moins ça, bateau passé. Qu'on peut se battre fibrone, qu'on peut battre ma bota, qu'on peut battre balaté, qu'on tire battre bilongi à babé. Alors, si quand on s'en a nini, ce qu'on y est, il faut au côté dans l'iloba. Au côté dans l'iloba, après, to la kisayo
toteya yo les 7 étapes vers la délivrance. Ce qui tosilisi koteya yo les 7 étapes vers la délivrance, tokosala tout délivrer yo. Ce qui te délivrer yo, tokopesa yo leçon ya 7 façons de rester libre. Ndenini okotika la libre. Alors, Bible le Bible dans Matthieu 6, 24. L'île ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Vous pouvez servir Batumi Balete. Parce que on a toujours côté Satan. On a Nzambete. So côté wana, on a toujours Satan, on a Nzambete. Parce que kuna nde bazo l'action ne ko mutu, ndenge opesa mutu maladi, ndenge ko zwa mbongo ya buzoba, donc ozo sepela na yango. Alors so yeba na biso mayela ko boma bato sana ngote, o sepela na monde na biso te. Et ndenge yo zawana, ozana motema moko impire. Or Bible na biso na Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Bakumuna Nzambe. Donc, ngambu yo zali, sala noki olongwa. Sinon te, okokota lola te. Côté yo zali, parce que l'affaire a été créée pour Satan et ses serviteurs. Okokota te, bato akota kuna kaka, bato yo, bazana ker moko pire. Na Matthieu 7, 14, Bible zo babiso, banzele zaka mibale. Mibale kaka, eza misatu te. Moko ya okende pa Satana, moko ya okende pa na lola pa Nzambe. Alors, tangu yo oza déjà ndoki. Tanga bien Deutéronome 30, 19. Yo moko sala shwa wana. Donc, tangu yo kufi, ozo kende mpala moko ver. Nzambe atindaka mutu na lieu de tourmenté. Yo nde mutu oponi lieu de tourment. Mais Nzambe akotinda yo jamais na lieu de tourment. Ti oke na lifelo. Yo nde mutu oponi yango. Donc, ce qui vraiment aux huit décisions, parce que c'est difficile pour nous, quand les mineurs sont sous ordre de leurs parents, Bangonde, au bazin de moins de 15 ans, moins de 10 ans. Mais au soit qu'on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est possible aussi, mais ce n'est pas facile. Mais ceux qui ont aux la décision, on a dit, on a dit kindoki. Toko l'accès on est au tir kindoki. Mais toko yebisa yo, ceux qui va délivrer yo. Même après repentance, on a droit aussi ma Bible pour ôter ya kabato. Parce que la Bible, mutu azalaka ndoki, to azalaka sataniste. Jésus a recruté pour ôter ya kabato. Version na Bible zate. Ou bien, bapotre tant batikalaki, bazwin ndoki, to sataniste, bakome longo, te na Bible version zate. Parce que, omoni pape on a simbi. Soko nyefuni yango, ozui faire au repassé, et kozonga ninge zalakite. C'est tout comme mon thème ya ndoki, même à bongwami, mon thème ne kozonga ninge onate, pe, akobosa na te kalia bato. Waratiliwa. Akobosa na te kalia bato. Pe molimo santo ko vana nzoto na été. Et ça pratiquement possible. Yana bomonaka oyo mutu dans l'exibino. Asimi Bible, mais asona rabat. Parce que milimo wana zana kata nzoto na ye. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ya mon frère moko abima ki siko mamarndo alobi na yeme yo so ilaka bato bakawa bolobi. Mais botana makolo bibisi makolo yo tala lisusu. Bolobi de banani de conflit na conflit. Donc ah mais c'est pas possible. Barankin, ba koluga ba problème na bato pona nini parce que milimo wana ezala kata nzoto ezoko tinda ye asala ndenge a cause na morte na morte impratiquement possible yangwana soki yo ondimi milimo ambindo tika yo il faut tout ça tout aux en amour et koto na nzoto eza difficile mais cause la possible eza difficile mais cause la possible. Soki ndeko na yo azana kindoki, mama na yo azana kindoki, tata leki na yo azana kindoki,
oncle na yo na kindoki kingani za kindoki azala so mutu na yo te mutu soka za kindoki azali susu mutu na yo te na boye mais azana pitié atamukete parce que makila oya melaka elongola ye pitié na amour du prochain elongwa yango na bomona ka bato na bino musique babelo bakake eza monde yanko alobilo clairement que eza monde yanko alors bandeko soki oye panangai na côté ya yo biloko oyo les 7 étapes vers la délivrance. Dans les 7 étapes vers la délivrance, c'est là où il bosso balobi nini. 1. L'honnêteté. Il faut être honnête avec toi-même. Honnête avec le pasteur qui serait considéré comme le docteur spirituel. Et avec Dieu. Un manque d'honnêteté. Je dis bien, un manque d'honnêteté gardera dans les ténèbres certaines zones de ta vie. Et dans de telles ténèbres, les démons vont continuer à prospérer. Il faut donc osala déjà yomoko na honnêteté et pas musa na nzambe pas na yomoko et puis pas ya nzambe. Ce que zate biloko na yo mabetikali ezana encore ko sala. Alors na honnêteté balobi awa kotanga na 1 Corinthiens 13 4 à 7 na 1 Corinthiens 13 13. Après fotanga donc avant totanga non na Ephésiens 6 14a. Balobi tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire que la vérité. Mais yo le kolo dans le monde le kuta et causera difficile mais to bunda kaka. Parce que le kuta est pas na yo comment. So le bika ba le kuté ke. So tcheka ba le kuté ke. Donc le kuté comment automatique parce que Bible le même biso Satan c'est le père du mensonge. Votre papa que toi tu as choisi, c'est le père du mensonge. Après balobi awa Proverbe 28 15. C'est lui qui cache ses transgressions. Oh yazo bomba ma bena ye. Mais nzambe azo mona yo sata azo mona yo. Ko bomba rien faut bimisa, faut bimisa. Nana ya mama moko. Nazo délivrance yo pesa so complication. Nami mama ozani kamo yo bombi. Ah te papa nga non mama ko sakana te. Et souka na yango la maman a accepté à ça qui relation sexuelle nanganga. Mais maman tant yo so bomba yango to c'est délivrance au côté jeune mais mauvais jeune parce que loko wana ezawana oyo bombi. Bino basi bosala ka ba mour na banganga mais bo dénonce ka banganga te na osala ngoto émission monimba. Bo dénonce ka ba pasteur. Pourquoi on dit ça banganga te? Et pourquoi osala ka ba mour na banganga? Et jusqu'à ce qu'elle a accepté de confesser un mot. Ndeko pasi nini yo zo mona sila ka to kota ka ba jena lukuta l'air nyonso parce que eloko moko za na kata nzoto na yo empêchaka yo omona bolamu. Alors na 1 honnêteté toza na Ephésiens 6 14a toza na 3 Jean 3 toza na Proverbe 28 15. Voilà. Après soki to longo wana point mibale ekozala humilité. Comment quitter ça? Au moins neti oyo na uto l'exabino asona na bato parce que makambu oyo yazo aleka awate lukula leka awate biloko lezaka ya nzoto eza pa na ina orgueil moye azana humilité ezate na uto osala mate ya moko awa n'imitez point le monde et les choses qui sont dans le monde. On parle le monde de convoitise y compris
kindoki pe na kati monde en wana bible zoloba monde zoloba te ko monde to fanda awa boye to tiki ba mbang tout ça. J'en parle de quel monde? Monde de convoitise. Il y a ba richesse, il y a ba bien, il y a okini pa nganga ko so ba kisi okuma pasteur mo ya so ya ndenge bishop tout ça ba miracle et tout ça. Ba benyango monde, vous n'aimez point ce monde là ni les choses qui sont dans ce monde là. Ndeko nangai yebali lobo sepela. Yebali lobo sepela. Alors, ce qui te l'action on soit dans le point un an et demi balé humilité comme quitter ça. Ce qui mutati kindoki boko yeba yena ndenge za comme quitter ça. Ndenge za ko tanga bible na ye. Mais net wa oyoyo. Mikolo nyos o kuna boy. Oh kaka polémique na polémique. Alors bato balanda yeba yebi kuna to okuta polémique. Ale balandi ye. Yozo benga maman na nzambe mais ozo landa pa polémique ezali ndeko ngali weya kabriskema okoyeba tena ni okufa kan bandeko ngai na sale effort muto na laxi bino bona landa ba 250,000 ba 250,000 lelo tie lobby ba 250,000 mais na effort on na sala pona ko lobby la bana na nzambe o bazana mato ya koyoka basi ba yoki ba kimi 200,000 ya bukete 200,000 quelque ba kimi ba non musa nzamba ka boite mais oyo batikali la plupart o bazana kata sorcellerie bango muto atikali balanda kae nandambo ba yaba oyo bazaba ignorant. Donc j'ai fait quand même un travail louable, les gens me félicitent. Muto ali na 250,000 ndenge na kebi saraba na nzambe et qui dit les musomo na ba hotel na 15,000 mikolo ku tati mate ya tie même pas 1,500 batatu hotel ya moté parce que ba bika yibelo côté. Alors bandeko je crois que na okenanga so musikate mais ce qui vraiment yo zana besoin to mwana ya mineur comme menacer été mais bino basi eloko mabe na yo pa docteur wa Peter Zolo bake basi baningaka te balo babana bazana kindoki ako préférer mwana kola neona ti abandi ko lia bana ya famille bandi ko na ya famille ale bobane ko talisa kama makambo tangu ta ezana no basinya kindoki pa ya mwana monani c'est le moment ya ko loba yango ngana ya baki mwana ya mwasi ya moins de 12 ans azolo nanga mais pasteur moi pour tuer quelqu'un ça c'est un petit problème avec ko bomanga le muke mais j'ai distribué aussi les chocolats ndinga distribuer kindoki azo benga ngwa distribuer ba chocolat ebele a na poto bazo bala basa bandoki bayibite ebele bana batu babotami awa ebele mi ba muso bakuna sorcellerie ba mususu bala la tena bandango na bango et ce qui oppose la kodia olingo tika kodia yebaka yango biloko ashero lataka euta na bambongo ya kodia bato bengi sana poto euta na mbongo ya kodia banda ko somba awa na poto na ba Londres na ba Allemagne euta na mbongo ya kodia o ku Fabrice Kema siko ko sala ndenge ni po bima toluka nzambe mais comme muta kodia pe eza difficile pour ndi bagaza na kodia oya ndimila ngai awa na bala suka ke azana kodia tukuta na biso na été ba bomi akufi parce que kodia isamblera tika on a kin ezo landa tia on a poto mais na moment moko azana mbongo ebele avant la tête donc moi chic ya ngwana bible ezo lo bala biso n'aimez pas pour le monde et les choses qui sont dans le monde ba kodia wana nyonso mutu nyonso na kodia ba signe ya laka au moins les musu sacrifier moi na bango la raté ba tiena prison moko ba mabe au moins musu les musu ba bota moi na ekoka musu donc ba signe ali toujours donc vous allez ndako moko boye biloko ya kodi elelaka so bo tiki ndako na pa ba okende biloko ngo pe landi parce que ça yo et ko tira pourquoi et ça yo te ko tira pour nani so kodia eza kindoki kodia eza makila do bande ko ngai so qui vraiment a déterminé to moana mais moi je peux pas accepter n'importe qui surtout bana et dami bana numéro na 06
51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Bana. Mais Oba Kuba, ce n'est pas lingi. Tout ça, c'est quand même ça là. Mais vérité, pour eux, ça n'a pas naïe. En tout cas, c'est difficile. Et ça peut être difficile. Parce que l'esprit, il a un nyonso. Attends, on a garde du corps. Donc, c'est difficile. Même si on a un peu d'andako. Même, ça, les ça, même aussi, parce que le beau, quand ils ont moussé. Alors, bandeko, dans le bien, numéro 06 51 03 92 89. Bah, oyo bazali banda ya France 0033 6 51 03 92 89. Voilà. Alors bandeko, Nzambe apambola bino. Tokutani lisusu mbala ya sima. Vraiment, Nzambe apambola bino. Ba oba mesala kolanda ngai. Bolanda yango message oyo malembe malembe. Minute nange ezalaka toujours ya moke. 33 minutes. Ce qui vous a concerné, kocha ma commentaire ya buzoba te. Tika o baza souffrir. So moni mutu awa te ba commentaire ma be azana sorcellerie. Voilà. Lobi na osala bino sur la vidéo mususu. Pour na parler na batu mususu. Merci.